ba diaspora partout dans le monde, biso ba membre peuple mokonzi, tozi ba numéro tumi balé ananga. Donc toza kumeka kubenga ye ayamba, to tuna ye alingi nini na Congo. Pe to tuna ye makamoko so ameki koyamba, to reposer ma aibake akosime ki responsabilité makamunyo so ekoleka les 30. Ayebi ndeko na ye abe malumalu nenga suka na Congo. Amekaka na Congo mais akutanaka na yango nanga. C'est le moment yango ou bien ndeko tini moi sinon aux États-Unis bazana bana aux États-Unis yo tikali posa la bavantir na kanambe yango nazo benga eto na deux numéros pe to tiango e pa ligne mongala bokozwango partout bo benga ye bo déranger le monde mobimba na bandi lisusu. Allô, oui, bonsoir, Corneille Nanga. Bonsoir. Oui, Eza, Bokechu, premier Bokechu à Mbona Bruxelles. Na bengi opona tout nos situation à Congo, aux Congolais. Na bengi to sur le nom Mouké. Benga après 30 minutes. Ok, après 30 minutes, nazo benga. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Peuple congolais, diaspora partout dans le monde, nanga lobaki to bengi na 30 minutes, yango tozo bengi sur na 30 minutes. Mosala na biso peuple mokonzi yango wana. Oui, allô, bonsoir, Corneille Nanga Zangai, Bokechu premier, Bokechu Wayambo na Bruxelles. Na bengi opoto sur la moi Moukel. Bokechu, oncle Bokechu. Na kobenga yo, na sisi na noten, kepenga na osisa na mona obenga. Ouais, benga to sur la peau, l'air est grave de konangai. L'air est grave. Parce que oza les sels à kobi ki sambo. Ok, nazo zela. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Allô, papa Nanga. Allô? Oui, Corneille Nanga ngai Bokechu Wayambo. Na benga ki na yo kayo, ça fait longtemps nazwa ki numéro na yo. Et que ba Congolais biso mbale. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans l'élection à Congo? Qu'est-ce qui se passe au Tiki Bato? Basa la propagande, na babouté mobabeni, na quelques jours de l'élection, on loli beni, on loli Boutembo, dans l'état failli, les cas qui en a, tout le monde est candidat, les cas qui en a, et puis, l'élection, il fallait les 23, et puis, comment, au biba personne 7 jours. Yango tolobi ki papa ndeko nangala yango na baina benga na koka kosola na kabaide na yo parce que c'est tout partager pour nana toza mama mboko lelo mboka neza diriger na papa ya oyi yango pe bien yango na benga ki ndengwana. Allô? Oui, allô, dazo kao papa. Oui, katanaki. Oui, nana moi crédit na somba. Oui. Na ningika na yo kaona tuno ndengona pona kokakoyoka yo to bandeni to kozwa solution na nayo obi kinga na kima mboka 20 ans yango na zala libanda. Bon, oncle, noko nanga oza mongala na zo benga mazo nanga. Na bande makambo ya mboka il faut que to gérer un sentiment to. Na zago solo ina la chose na dina zero ni koloro. Na Congo tukofamba de tukosala ba election ya la démocratie mais tout le monde parle d'amba de Paul va vers Zile ou des autres qui et de Senga Nicolo et de Senga va se battre travail comment mais pour la tu n'y as pas n'a pas en charge de l'élection on a pas organisé l'élection est-ce que le bâtiment n'a pas organisé l'élection na nyana lolo batepo na roso
pona nani Fayulu bien pona Moyotubi que pona Moyotubi la juge décision on pas que ça passe pona mai donc on a yo yebi ataku tele kutembo na pengine bino mosolo ngana zana bi bere privé kuna za bande kona ngai donc maman nanga bangu bazaba noko na ngai ndengo ake mes oncles donc ozo décision ana ponga na zo décision na ukanzo teke na transition na quelqu'un de cœur bon ngai fona sala d'élection kuna gouvernement lobi na ngai que non Ebola mko togoya kuna wazolo baho kule bakakembele na mes bakakembele bweno na mes to sala ka ni to fana ka mtafanya na ndingo na election mingi na te tozo ko sala biloko moko na phase moko batu bakotoka mutoki bweno boy le gouvernement est que risque de contamination est zéro. Le gouvernement est que non kuna moyen sécuriser les alités. Ça fait 5 jours. Après pour n'anga ba attaquer qui ango sur pour na pays. Na meki ko déployer le matériel pour na dans le petit bloc ba nous bazo attaquer ngo. Na ndengo wana tiko to sala ndenge. Na Ebola esangani na sécurité. Na boité. Ba ko politiser ngo. N'importe qui à ma place, ça paraît qu'on a été sur les roses et l'oconi. Deuxièmement, oncle, pour l'année, bazo tangaka Congo ya Beni, bazo mona yumbi tete pour l'année. Donc, na yumbi qu'on les a pas congolais. Les locaux économiques à Beni, ezaka Beni, et il n'y a que ça, les locaux, il n'y a que ça na Bassa Poussou, il n'y a que ça, les Manasandoa, il n'y a que ça, la Nini, décision, il n'y a que tout ça à moi. Il y a une balai, Zako, et Soboy. Il y a qui n'a l'élection en 2006, aux arrêts qui peut-être était encore. Mais il y a qui n'a l'élection en 2006. Nous voulons le dimanche, la seule qui est élection clatée. En 2011, pour une élection, nous avons dit qu'on a 100 béfalés. Là, il y a qu'à ma boulot. Donc, il y a la circonstance où il y a la première fois, à Ouattara, l'élection phare est jouée à Poule. Juste pour kuna o rebelle ba ko ni ana zaki ko azara servir kuna eza bien ko kala ba mboka nyoso no na politiser en côté deuxièmement peut ba ko to kanja que non na ko ga ya faïdo eza ka direction qui se gedi eza ka direction de la chatari eza mboka bisoni. Vous avez probablement la belle. Oui, namone kataki. Ezo kata na batel ba obenga nga dezo kata. Mais batika nano ngana solo na yo. Te mokili mobimbe zo benga ezanga yo te oncle. Mokili mobimbe zo benga ndonsa nyaye ba yango dezo sa. Na zako soke na ngina subisa na boye. Na bi oyebi ya 3 ans Nous landaka bale na base ebi ko betaka musique no tozanga ngwa to ibaka suite to zaka suna ngute. Donc il y a 3 ans Maroc a organisé Coupe d'Afrique des Nations. Quand on va ici Maroc que non Libéria bakoza na kati ba boyi ba di rien ba boya te po ebolezaki na Libéria. Et pour les alliés dangereux, nous avons consulté, pas politiser en côté. Pas politiser en les alliés dangereux. Alors, les hommes à Kamogo et à Nini, quand on a fait que décision, tant que je reçois, bien, on a reçu un macaque. C'est ce qui justifie ce qui arrive. Mais dimanche, tu peux voter. Mais est-ce que vote n'est-ce au Salion, est-ce que le peuple a connu Mango? Parce que et puis ba machine mosusu na moni ba machine a voté comme il n'est pas ba chauffeur taxi ndeni ba tonakata taxi bazu ba machine wana wapi eza loko omoni loko ngo bozaka kuna na musika na poto webi réalité ya wate tozalaka na ba machine moko ya liboso po ba benga ngo sensibilisation et la kisa batu ngeni ba ko bando voter ba machine wana to kabula mboka mobimba eza ba agent sensibilisateur nazaku na image moko zongana na WhatsApp
ngana tindelo ba image mo ya kitoko wana na bolomba agent sensibilisateur na biso atie machine na nena kati ya bwato azo pagaye pe akili na ngambo akiola kisabatu azozonga pe image wana sekre mboka mobimba ba sensibilisateur wana batambolaka na bani batambolaka na bataxi batambolaka na biloko nyonso me machine wana ya bawe ya sensibilisation eza otokosala ba machine te eza otokosala moko ya vote te me bato ya internet bato na bino ya potokona bayebi réalité te bakodramatize makambo eza nango na réalité eza na pas de sens. Mais yango wana noko siko na tuni oboy oyebi ke na Congo balingi Shadari te tozala ba réaliste mais respect nalingi na loba est-ce que yoza wana oza net parce que na moni oza diriger na pouvoir moko balingi kokende te mais réalité tolingi changement tolingi bango te noko tobosana objectif te tomoni bitumbu tobetaki Congo mobimba ezali ke non bachanger constitution te bitumba mosusu tolingaki tosala tozwaki ke non troisième mandat te mpona président Kabila tozwi yango objectif principal eza kobunda yango wana sikoyo opportunité ezali soki eza keno balingi Shadari te bavote Tshisekedi bavote Fayulu bavote soki nani babenga bo mosusu ya mikemike wana oyebi bango te soki eza baélection moto akosa yo te moto akoloba te keno moto ya boye nde azali boye élection nde kodétermine ete c'est par la voie des urnes oyo wana mosusu ozokanza ba propagande mais parce que nayebi ke non okoki kozala na choix na yo ke ezala Shadari te mais bato mosusu oyo bazali bayike bazali ya bazoloba keno bango baza Shadari te mais noko nalobi problème yali 16% 10 millions wana fichier wana osukoli yango te 10 millions ya bato wana ya print wana est-ce olongoli yango noko na ngai omoni makambo nazo eza neti makambo bolokaka kuna oyo ya bataximen aza na machine a vote makambo yango wana makambo ko ya lokute eza nango yango boye te nde bino bozaka nango kuna bon entre-temps siko basoki basambale na bakati ya lokuta politique ezane mpona nini bato wana bazali kokondane yango bandimi misu baya kosalaka mbelection na badimi nyo bango bazali eza makambo ko ya lokuta non mais balobaki sa machine parce que machine wana ezali électronique ebimise mobulu na Argentine même awa na Belgique biso tokende vote ngande nazali koorganize baélection moto na kotanga ye président de la république ekozala oyo babulletin eleki na machine soki bato bazali kokanisa ke non bango vote na oyo za machine te yebaki basi bakwei mpona kotanga bango te est-ce que vote conseil monene nazopesa mais oui yango na obi vote wana nayebisaki président Fayulu boye nayebi keba oza ta mosusu na chance ya kozwa mais oza kokitisa chance na yo ntango ye ozoloba makambo ozotia bato na confusion bato ebele bakoriske baya na vote te kapo bayebi te siko tolingi machine tolingi te me bato mosusu balingi nango machine bakoya bakovote yebake biso vote tokotanga ekozala ya oyo euti na machine mpe eleki na kati ya urne totangi yango manuellement mpe totangi nani akani te mais la place wana ezali manuel ube ezali électronique parce que na mboka no mpe na Équateur courant eza te na bamboka mosusu na courant eza te est-ce que bato wana peuple aza préparé banoko na ngai kuna eza epa banoko na ngai ezaka epa na Équateur nde courant ezali te na Kasai de Kasai na place nyonso na Congo courant ezali te na bamboka courant ezali te entre-temps biso tosalaki machine wana ekosalela courant mpe eza na babatterie nango eza na deux batterie moko efandi nango lokola ordinateur na batterie expert moko ezali wana eza na autonomie ya 30 heures donc makambo ya courant ezali te biloko yango bayesaka bino kaka bainformation balingi mpo bapesa bino kanda mais vérité ezaka nango te bon ngai tuna bo onke omoni ngai namona isiro nayebi libota no mobimba ngai na sali 20 ans natika musique mpona makambo mboka na biso eza dirigé na bapaya oza conscient très conscient que tozali na sous occupation na barwandais bazodirige mboka na biso bato wana bayaki kotia démocratie na mboka na biso te
est-ce que vous êtes sincère pour nabi ko wana makila net yangai vous êtes sincère biso pe to libanda to lekindenge bande ko basali ba propagande na bango na aller pour na côté la gauche droite te est-ce que vous êtes sincère pour Shadari wana muta ko voter azate wana ngana bisio est-ce que peuple bande ko nao bakolinga pouvoir ebomi bango plus de 12 millions de Congolais bazong sakala système wana okosala ka be malumala sala kite okosala kaka lokola ngoi mulunda sala kite est-ce que vous allez sincère na miso nzambe pe na miso peuple nao nakola ngai makambona yo eza naokama ndenge ni yo lolo bakengala zali yo ebi wa fali botananga sibalo bainga pe zali Uganda temene na Rwanda but discussion ya ba Rwanda banini na kokota na wana telefone il faut que prouver ngai so kindengeni la vérité que yo za makasi yo za makasi yo za no mutamakasi ce qui peut se faire quitter au bimi au kienda na poto est-ce que tu sais c'est quoi qui est na poto comme si vous voyez makasi na yote entre temps vérité ezali que nazo bala ba fait nazo ba te makanisha batu nazo bala ba fait tozali na mukonzi ya mboka azali bino bo benga eso ki Rwanda ou bien so ki azar Rwanda ngai na kotimaza ete vérité ezali que toza na chef d'état au biso toyebi ezali yewana entre temps tokosala teka mpona makambo yango ya mingi sibaza koloba maréchal mobutu azalaki nakolanga maréchal mobutu azalaki moto ya Centrafrique wana eza baelema normaux eza biloko moko normal balobaka na bango totala nde mboka fe ezali ke Congo ezali tobongisa yango tokende liboso ekobongisa yango te na kofinga kosala nini na batu de soki ndenge nini me ngai nazosala mosala na ngai oyo constitue epesinga na kotanga moto akobima akozwa bavoi ebele makambo ebele boyebaka te bino tokenda na poto Congo echange ekoma makambo mosusu ebele barealité mosusu eyebi yango suki te nayebi ngai mpenza nde nalewa nayebi nyonso ezoleka na Congo omoni nazwaki numero notu mibale nalobi nayebi famille oyo ya yo mobimba na place okombaki na ba Geneviève na ba André na ba Ayi nayebi libota mobimba nayebi libota nayebi ke kombo no eza monde nayebi tu omoni nani nga otangelo bakombo ngai nayebi na place tango uti siro na tango oyaki epa ya mokolo moko nazalaki na Bruxelles wana mpo nayaka na Bruxelles naliaka epa ya Marie Claire oyebi mpe bien ye nde mama na ngai alambelanga fufu nazalaki wana nayebi te na naotangelo bakombo nayebi nani kokombaka epa papa Jean nayebi tu papa Jean tango ti siro papa Jean yambi yo nayebi famille tu wana bon en bref na bengaki yo ça fait longtemps abima 20 ans namonaka yo ndenge osalaka makambo nyonso ndenge mboka na biso bato baza kokufa na bafosse commune baza koboma pouvoir wana eza koboma ngai na moto na bimaki mpo mbongo elengisanga te nga na besoin ya mbongo te nga na besoin ya départ ya système ya kanambe me yeba yango ke noko osimeki responsabilité moko olobi okomaîtrize yango te mpo yeba yango mobulu ekobima soki peuple mobule kozala te wana nde erreur na bino yango mobule kozala te toko élection eleka pese koprendre président tozote yango baproblème ekozala eza toujours mboka nde ezalaka baproblème nango oui merci mais siko oekarte bato ya Beni oekarte bato ya Yumbu oekarte bato ya Butomu yoka bango bakotika oka ndenge wana Kasai mpe eza na mobulu Kasai eza na mobulu Kasai eza na mobulu Kasai eza na mobulu Voilà, c'est vrai que tout clôturer quand même cette émission, toi il est un peu perturbé aussi, bon pas perturbé comme tel, mais appel à Nanga et côté bimé, mais toi analyser quand même à propos là, je crois qu'Amérique on s'est justifié, la question quand même un moment tout lié à se justifier et puis à ça qu'on rassure, bah tu ben l'élection et qu'on là, et puis à rassurer encore bah tout que à Kobimisa Mundu, le peuple a gros problème. Bon, on a mal au balaye. On a évité, comment dire ça, pour la clôturer. Aujourd'hui, déjà, il y a ça.
pas un homme libre, au moins il y a un gouvernement. Il y a Ebola ezakona, insécurité ezakona. Ça veut dire entre temps de le gouvernement n'a pas d'élection, élection, baza ba adversaire. Bazo mona bango qui candidat na bango akoki ko gagner jamais. Est-ce que ba ko proposer le comme malamu pour ba kende élection non que nanga apparemment aza victime. Aza kaka moto a profiter na ba million na yo aibi na travers ba machine mais ce que yo qui est au komona que quelque part aza ko souffrir na pression ya gouvernement peuple congolais ba élection ko zalate le 23 mai hier rassuré bino que élection za biso to bisi ki ba élection zalate mobile ko zala après to mona entre biso na nanga na ya za mto lokuta to bisi bino bongo to ba o yali exclusivité moi mbo pala aussi ça nanga lobi bo solo na je crois que ba c'est justifié le nouveau ba par rapport à bilo wa lobi là moi l'indien na bisaki peuple diaspora partout dans le monde na bundaka pour la solution libération au Congo, biso tout ça pour l'élection, tout bien du peuple congolais, la biso article 64, il faut tout dégager batouana. Il y a un moment, Nabisi Bandeko, Martin Faïm, Nabenga, Jean-Pierre Mbemba, Katou, Mimou, Bassime, qui responsabilité pour la libération au Congo. Oh, toi, il y a libéré Congo, les 30 a libéré Congo, peuple bakinois. Tukokaki kolingate ba écarté bandeko na biso ya beni bouton po baza ba congolais to mona na salima te et puis boza la maîtrise ya machine wana te machine wana yepo na attricher nde na lubaka ke konena nga ko proclamer Shadar ndenge zali na kata kuwana Félix aza na kati Félix Tshisekedi na Kamere baza na kati yango zomoni ke firo vozala ngoki mazulu bana papa lima tala makamo bazulu makambe zomo et toute façon Félix azana 4 nzamba ko confondre bango to kotiki la Shadar mboka te na ko jamais ko finga ye na ko bali fale na la kisaye na la kisaye diaspora ke biso tozo bunda pona ba émotion te pona ba rumeur te merci mingi papa lima to sengi article 64 tina manzembo wana et ceux qui sont makambobola na nzembo wana bo partager nzembo wana partout na ba Facebook ou partout bo partager nzembo wana na émission ke bomona lokuta nanga nanga zali pion ya pouvoir ya occupation nanga za pona ba congolais te na pesi mbote pa ya honorable camionnette mbola descendant Fumukimbangu mokonja bana bandali ya solo ya poto pe ya niveau ya Kinshasa na pesi mbote na mama Didi Asuta mabolongo yinda na pesi mbote na Achille Mboyo na Londres na pesi mbote et puis na pesi mbote na Engabe Sayo Asuba bonne année beau frère propre ya Dieu donné na pesi mbote na bato tout balingaka peuple mokonzi boza na confiance na biso ba membre peuple mokonzi mosala kitoko dimanche le 30 soulèvement populaire bana kini botelema merci.